Hello everyone, this is Jomak from www.kimbango21.me. Awa lelo nalina la sabino ndenge nini okoko bloquer moto oyo azo déranger yo na Facebook. Okota na Facebook mais omona moto moko achaka ba biloko oseplaka nango te ou bien aza ko déranger yo olingo bloquer ndenge nokoko sala po bloquer. Eloko liboso kosala eza fo yeba kombo ya moto wango ndenge akomelaka yango comme ça okokota na Facebook na yo pona o bloquer. Eloko liboso kosala fota na kombo ya moto wango neti video ezo laksa ozomona oyo tokozoka exemple neti akomi awa Gilles Mafuta. OK, donc soki par exemple na sepeli na video oyo te namoni keza video moko eza na makambo ya mabe neti ba photo muso bazotjelaka bato na ba mir omoni keza vraiment malamu te osepeli nango te alors olingi o bloquer moto wana po ba biloko na ye ekoma asusu na mir na yo te bozala asusu ba mite. Eloko wana okosala ndenge nalobi okomi kombo na ye pembeni soko kobosana neti awa Gilles Mafuta otali photo eza na profil na ye. Après oye awa na mopanzi à droite cliquez wana efungula yo kititi na paramètres cliquez paramètres et fungula wa option awa na gauche bokomona okiti na se awa oye na blocage on awa na blocage ou cliquer blocage et kopesa yo ba option oyo bloquer des utilisateurs. La deuxième option wana oye na kati awa fo okoma kombo ya moto yo lingo bloquer ndenge kaka ya komela kiango. Neti na exemple to sala to bloquer Gilles Mafuta. OK, Gilles Mafuta. Soki na bosante Gilles Mafuta moni yeyo. Donc il a kisingai ba Gilles Mafuta menga na ebike eza oyo ya likolo ya moyene una bloquer. Oye na droite awa ou cliquer bloquer. Après que tout na lisusu vous souhaitez vraiment bloquer Gilles, c'est qu'il faut confirmer en awa. Ce que moni ke osala erreur ou cliquer annuler, mais ce que moni ke za penaye ou cliquer bloquer. Donc au moni déjà na page ya Facebook oyo Gilles Mafuta aza motali boso oyo na bloquer. Et mbala mosusu ko po lingo débloquer okoki toujours ko cliquer awa oko débloquer. Mais awa pena Gilles Mafuta aza bloquer. Soki ya luki ngai na Facebook na ye ya Gilles Mafuta aluki Joe na Facebook akomona ngate parce que aza bloqué. Donc wana ezali ndenge noko ko bloquer moto azo déranger ou bien azo tchaka ba biloko mabe na Facebook.